Bote bandeko balandi abonné à chaîne Nabino Bolangara Mingi HD la Congolaise TV chaîne Bolangara Mingi chaîne Bosabona Makasi émission Nabino à venir en marche yango yote bandi et le lot pour partager Nabino thème très important où est la capitale vraiment très important le lot le belation la justice congolaise. Justice Nabiso, justice Amboka Nabiso, est-ce que justice Amboka Nabiso existe à Kato, existe à Kate. Pour partager les lots éléments, tout expliquer bino, n'engeni, ma kamni il faut rebondir ça et ni à ma place ma bezali. Justice congolaise, est-ce que vraiment tu causes à la fière la justice Nabiso? Est-ce que tu causes à la fière la justice Nabiso? Bato bazali bana mboka, bayoka somo. Il y a des soto, ils ont surtout pour la justice. Anti-valeur, ils ont exemplaires. Ok, le lot est anti-valeur, et qui jamais exemplaire dans la justice congolaise. Le lot, dans le régime, tout dit dans le régime, vraiment, même dans maloba goloba. Régime, vraiment, est sonné. Justice, c'est qui manipulé dans les individus. Congo, tout dit qu'il y a une image à Kala. La justice à Mabé. Depuis l'époque à Mobutu, de vivre la justice vraiment corrompue. Est-ce que tu causes à la fière la justice Nabiso? Le lot, tu comment comprendre que le lot que tu vas causer là pendant des années, le lot tu comment on a quand même justice vraiment en clair. Dans un pays développé, dans un pays émergent, dans un pays responsable, dans un pays organisé, justice est indépendant. Justice est manipulée dans un homme politique. Justice est manipulée dans influence militaire. Mais Congo n'a biso to vivre depuis l'époque à Mobutu, régime à Kabila, to vivre justice moko vraiment manipulé par la personnalité politique. L'époque à Mobutu, malgré tous les non jeunes, to vivre comment est-ce que justice est qui manipulé. Et c'est la même chose que mon en époque à régime à Kabila, à 18 ans. Justice, il y a un monde de tombolaka et puis ça a poids pour les investisseurs, et ça image en boka. Parce que mon toit sala mabe, quel que soit le niveau, quel que soit rangé à Zali, ceux qui justice est indépendant et que ça peut crédibilité mon robot en boka pour pas respecter biso. Pas respecter biso parce que Congo est poubelle. Justice à Congo, si vous avez un moyen na obi kondengo obi olé ça magistrat, obi ndenu olé ça ba konzi mususu pour oza toujours moto au Rolonga parce que si vous avez un moyen à Congo la justice congolaise au Rolonga procès. Pourquoi tu relèves la justice? Parce que tu remarques le moko na Congo soki oza na tort boké ko samba ba ke funda yo pour na dossier mo quelconque yeba que so oza na mbongo na yo o soleli bien laisser un magistrat ou peut-être na OPJ na niveau ya ba société on se rendre compte que on laisse à bango et bakobaluki la même yo bakobaluki la mutu oyo azaki na raison parce que mbongo ezali to le la justice na niveau nini administratif est-ce que vraiment justice na biso fonctionnelle parce que sur total na niveau administration à Congo ya mboka na biso tous on se rend compte que ba détournement n'époque ya régime ya Kabila et Salemi ya dégâts. Mais aujourd'hui, on n'en parle plus parce qu'il y a une coalition, FCC Cash, Justice César, bon voilà, et tout Bomamoto parce que tout qui est des Liboso. Mais Ezali va bien, il y a peuple congolais, bon, il y a Congo, Bozoïba. Affaire Boukangalonzo, tu le loba balobela en justice congolaise avant d'Akimia, ministre de la justice. Tu le lo affaire Boukangalonzo, lobelo te. Oh non, tu y es déjà, tu en as pas preuve, mais boloba rien. Affaire Boukangalonzo, il y a des millions. Oh, tu peux s'avancer à 15 millions. Oh, tu peux s'avancer à 300 millions. Oh, tu peux s'avancer à 40 millions. Tilelo. Dossier Boukangalonzo, Bouloba, rien. 200 millions de dollars à faire Gécamine. Tilelo. Ministre de la Justice s'occuper dans les Cambois. Ils ont ça la sonne. Ils ont ça la sonne. On dirait justice en ngambo moko. C'est comme si ngambo mususu so bombo ba appliquer boy comme non c'est parce que coalition ezali non. Vous pouvez ça imaginer na mboka. Justice na biso. En tout cas ministre de la justice ala indépendant. Justice ezali pour la coalition moko FCC KHT. Justice eza pour na mutu nyonso. Justice est pour na mutu nyonso.
onatra ba terrain na ye ba konzo ba uti na régime ya Kabila bazwa yango parce que bazaki na pouvoir lelo onatra réclamera ba bien na ye ba terrain bateka lelo soko mikolo belo ka conseiller moko boya somba yango ya régime ya Kabila ministre moko asomba yango banda kundeti exemple ni banda kwa banque centrale to vivre yango na 2009 banque centrale banda kunaye bateka. Je me rappelle ancien gouverneur à banque centrale ba interpellé na palais de l'Assemblée nationale ba tunaye mbongo banda ku ya banque centrale ekenda wapi mbongo se retrouve na banque na Suisse ti lelo banque centrale za banda kwa compter pona nini ministre de justice eza musala na yo ezali musala na yo eza makamba soni apo bokolinga Congo ba investisseur baya na justice abu mutazo banque kwa yo même 2 milliards 1 milliard na compte parce que na banque na bino na Congo parce que ayibi non tokola to lamuki gouvernement soka défi na ba miyibu ba yibaka ba mesana ko zwa mbongo alela la muki ke na banque centrale bo pesanga mbongo et puis mbongo à l'état bozo zwa yango pona bino moko et justice a kolobelo côté na ba pays mususu justice eza revendre. Je me rappelle en France l'époque il y a François Hollande tout mon ancien ministre ya budget a détourné mbongo balandela et justice est à la tête parce que azaki na régime Hollande alors que ministre Anazaki ami à François Hollande alobela justice est telemela ba sambisa affaire Betancourt to lobate justice est kata. Donc il y a des choses il y a des choses to kopiarata baninga to kopiaka to kopiaka et ça que so ba pe sur ministre de la justice kota la tête parce que za na ngambu ya famille politique moko non ata mutu a parti na yo so qui a détourné a sali loko ake a violé et mibeko bien sali loko mo eza illégal o nyoso eza ba anti valeur eza makambo ko telemelango pays mon côté développé na justice eza corrompu pays mon côté développé na justice eza incapable ya commettre fin na ba illégalité moko boube na ba côté mais la anti valeur moko boube justice ezalaka vraiment ezalaka indépendant justice ezala pona elle mon côté na niveau ya na niveau ya ba militaire ya armée vraiment tozoyoka asango makambo mususu comment est-ce que général généraux ébélé babotola ba bien abato et il lelo il y a des dossiers entrée fidèle to moni comment est-ce que entrée fidèle généraux ébélé babotola bandako il y a ancien régime ya Mobutu et continue même le régime ya Kabila Joseph fils et il lelo il y a des généraux bati lelo bavana na bandako abato parce que c'est intouchable ayebi kenda zana tsoboke funde place mon côté azana ba mi ou baza ba mi ba konzi bango ba kataka ba dossier ayebi que non ba entre bango na bango au fin mbongo bon ça va passer na niveau armé est-ce que tokolo ba que justice ezali ba généraux bazo financer guerre na est ba bino ba soda boza ba soda pour na kobundela ekolo boza na te pour na ko soutenir ba tout rebelle il y a des généraux même batanga ba on a liste il y a MONUSCO dernièrement, ça fait des années passées, je crois entre 2015, 2014, 2015, 2016, il y a une liste, il y a la sanction européenne, même au niveau, il y a le Conseil de sécurité des Nations Unies, précisément la communauté internationale, condamné qui va généraux, qui soutenir Bazaki, soutenir rebellion à Est. Comment fait-il que yo généraux, yo mokonzi mapinga, ozana pour nous protéger mboka no mais ozo soutenir baboma bandeko no juste pour na bien-être, pour na intérêt personnel. Les ala raté za mambasoni. Bozo ko asimi ba fonction minene mais bozo ko trahir mboka na bino. Bozo tekela ba rebelle minute pour ba bomba de bandeko na bino ba congolais pour bino bo exploitaka minerai. Est-ce que ça vraiment normal? Ministre de la justice, oyebi combo ya ba généraux o batanga bango pona ba dossier sale sala musala na yo tozana pona ko dénoncer pe ko proposer ndenge nini justice ekotambola sala musala na yo oyebi ozana liste ya ba généraux o baza impliqué na désordre économique na est. En tout cas eza soni mingi soni makasi na mboka lokwa Congo demi-continent, vraiment, justice est à la vraiment stabilité, ça m'a
hein eza makambo soni ministre ya justice eza ozana musala ko assumer ba responsabilité wana eza ba faire mususu ti lelo ezomeka komata mais ti sikoyo to mona ka bazofina ngo kaka et comment nango répétition à faire chez comment répétition to yebi ministre ya justice simba dossier na malamu apparemment ti sikoyo vérité eza cachée mais vérité wana ekomo bima na poisa toyokaki ke bozolinga bo saisir déjà document nani dossier wana bokena ntina suka il faut bato basalaki buzo bana mboko bazo mériter bakende na makala bakende na place où il faut justice ezaka mpona bakuluna te bien sûr kokanga bango c'est bien mais bato bazo salaki bakuluna bakoma neta wana eza bino bakonzi parce que tant ozo assumer fonction responsabilité moi en mboka et que ozo détourner mbongo ozo le mbongo en mboka et ba retomber zo koyela petit peuple attend ozo la mukana tongo à se rendre compte que déjeuner n'est pas problème couler n'est pas problème soins médicaux n'est pas problème mais le choix est clair azo bimananzela pour kata bato pour azwa téléphone azwa mbongo pour so mali pana tongo bino moko bozo pousser bana wana pardon bande on so ba jeune ba koma ba kuluna donc moi je crois que to éviter to luka verset ni na Bible bio wapi po to bano pesa bino po bo banda ko comprendre que makambo zo ça les amabe ezalaka te bino moko bakuluna liboso en cravate eza bino bobebisa image ya Congo lelo so batanga ba pays au corruption eza makasi au justice eza stabilité eza RDC eza parmi les 187e pays dans le monde ou peut-être en Afrique makamba soni bossa l'effort vraiment bakonzi bino ba magistrat ba procureur ba OPJ ya ba société et bandara surtout na niveau ba société ngada na mona comment est-ce que ba locataire ba soigni locataire maman lupangu bana maman lupangu ba beti locataire ba ke funda ba sokisi locataire ke funda na niveau ya société pour ba trancher les camés lokola bayer azane na mbongo abeng OPJ peut mener à finir quelque chose babalu quel locataire alors que mutaza kozuka quel degré il y a injustice et la kate justice na biso zo comme affaibli pour na kanyaka mbongo ils a corrompu le loyo est-ce que toko le belake justice congolaise eza justice toko betela moto tokeneti makambo tu leke na ba Congo mawa trop na ba Congo mawa trop eza makamba soni le deux gouverneurs normalement nenga logique fait ba sanctionner bango fa ba zalala libanda yaji mais loko les aba tuzana ba guerre politique ezali bon mutu mususu a récupérer grand ngamo na ye mais ça makamba soni les États-Unis député moko ameka ko kanga photo la moitié nue torse nu akangi photo a publier on a compte Twitter na ye na Sénat balobela dossier wana ezaki soni a démissionné et puis a démissionné volonté ne ka mais ba tia pression na parti na ye keza makamba soni ndeni ko kanga photo la moitié no publier yango ezala kate eza makamba soni zo bebisa ndabo image ya mboka mais na Congo ba ministre combien ba partie intime na bango na ba bureau ba kanga ba photo ba vidéo même na ba jeune fille lelo esambwa nango ONG moko je crois United World baloba même que non ezanango c'est pas la première fois ba kondi autorité congolais ba salé loko c'est pas la première fois eza mamasoni les deux gouverneurs central le gouverneur adjoint makambasoni normalement na ndenga logique ba gouverneur wana il fallait qu'il ba sanctionner bango base à la libanda il y a fonctionnement à l'état. Imaginez bazo pesa na ba jeune ou bazo ko doit ça la politique. Imaginez bazo pesa na ba jeune ou bazo envisager que un jour baza ba député baza là pour assumer ba responsabilité moko très important administratif et exécutif na ba province na bango. C'est la honte. Mais justice ça ça le côté makambeke na niveau ya oh non procureur général machin et comme sous oh non donc maramonka flou azaka ka gouverneur. Eza mawa mingi na Kasai dernièrement vice-gouverneur moko azaki wana détourné ki mbongo ba meki côté le melango ba landé longo ti lelo bon dossier ngo ezaka kambo ba to na ba kolonga te pourquoi parce que basa na kata famille politique oyo eza influent na institution moko
babiki wana mutu na biso tokotia na se so tolongoli ye risque toza la faiblir parce que toza na kata coalition. Mais non, est-ce que mboka ba gérer ngo bongo vraiment? Ministre de la justice ala musala na yo oza wana te pona coalition FCC cacheté, oza wana pona ko servir nation, oza wana pona ko telemela ba anti valeur nyonso. Donc sala musala na yo Congo eza na besoin bato bazo servir o baza na bolingo ya Congo et non pona ko servir ba individu. Le chef de l'État zolo bela mamo o nyonso tout oyoki na discours na 7 minutes to comprendre le moko ezaka ke avec on se rend compte que anti-valeurs, ils ont continué à résister. Ils ont continué à résister. On a fait le branche parce que ça fait partie, il y a Makambo Zolika Namboka Nabiso. Et le ministre de la Justice, n'a continué à bêta c'était Salam Salana. Affaire Moussouto Moto Lobela Lissousou. Toujours dans la justice, ils ont affaire 14 millions de dollars depuis 2014. Quand il a vu ce DGR, il y a RVA, Mawatro. Ils ont raté. Il y a eu des preuves, même ils ont dénoncé que non, 14 millions depuis 2014, Tilelo, Mbonga na RVA, et Kendarawapi. Dossier à Boué, ministre de la Justice. Surtout Bito Kassoni, Tobano Kenango Tiwapi. Ils ont un dossier qui a Kolandela Yangwana. Ils ont un ambassade. Neni mbonga leto ko zongo komi ya yo izala raté mbonga leto ko koma ya yo te lelo tozo nga sima parce que Congo do mbongo ya leto komi ya individu RVA il y a eu des preuves que DG wana depuis kala aliaka mbongo ba aibaka mais moi ba bouger ezate parce que outi na famille politique moko za influent moi ba bouger ezate mais so za na aéroport ya Njili mais c'est la honte. Dans le Bélango, tout ma mère pour Anjili, mais c'est la honte. Sony, Mawatro, toujours les Nosungambo en abisote. Et Bélango, et quand tu as go pass ses alliés, Baning, tu as le service belé, mais bon, on est qui n'a pas. Ministre de la Justice. Koyoka Sony te, Kota la tege parce que dans la famille politique, moi, non, et Zamarambambo, et Zambongo, et Zambongo n'a été, et Aouti n'a pas na bangote, tout n'est pas na été, Azoangwa comme ça, on est approché Zalarate. Tout Sunga Congo. Tosunga Congo ndengeni na bizali la justice na kozala parti prité. Il faut qu'au la place mabe ezali ko condamner yango avec beaucoup d'énergie. Ben investisseur ba koya na mboka na biso soki biso moko tozo pesa image ya Congo malamu. Biso ba Congolais to envia ko kena mboka ba payati. Ah kuneza bien mais parce que justice na bango eza na droiture. Justice na bango eza justice moko te ke parce que ça na parce que ça na opposition non et ça justice moko soki mabe ezali parce que temela banti valeur parce que yango ne mutu sala que ba organisme belé ba tia ba moyen na ba manger pour Congo et pour na mboka na bango kende liboso to lingana to pesa Congo poa to pesa Congo image ya malamu to pesa Congo image ya malamu tozo sungana te na ba obino boza na niveau ya ba nani ya ba institution mususu ya l'état boka quand même so mbongo ezotambola tozo ka ke mbongo ezotambola ba député bazo mbongo ya coulisse pour na ba raison moko boye pour na makambo d'intérêt politique wana mbongo ekotambola mais ceux za pour na ko servir nation wale beaucoup comme ma corruption tina niveau wana mais non to sungana to continuer à dénoncer place mabe ezali parce que les hommes sala na biso ya ko dénoncer il faut ko informer pe baninga o bayebite bayeba parce que Congo za biso nyonso Congo za mutu moko te parce que za na fonction mozo ko assumer ndé faut dominer sur bato eza malamu te justice eza justice a mutu nyonso eza justice o fait za la vraiment na droiture les comme sous donga tout le bela susu concernant marché autozomona affaire sur de moutons tilelo malgré que na kata processus vraiment c'est à féliciter parce que tu remarques que misala wana ekembango po justice a commis kozonga na place na petit à petit en tout cas ya malamu ça il faut tout le belango
moi évolution ezali malgré retard il y a des travaux mais quand même c'est bon justice na biso et comme aux moins élan tout le belapé côté positif tout continuer bon parce que ça malam tout continuer bon parce que ça malam pour justice na biso il faut ezalaper côté positif parce que tant aux côté positif les autres ça peut image à malam le lo batumso ba comme banga ko sala mabe parce que ba comme remarquer que justice na biso a komi kozonga vraiment na raison kozonga na place na e kozonga vraiment pour que mutu na mutu aye bande nini akwa assumer ba responsabilité na e Congo eza ya biso nyonso justice ezaka ate pour na petit peuple que non so mutu ayibi litungulu be ayibi sucre ayibi lipa bokemba moadi 4 ans 5 ans mais non viol c'est bien c'est ça mabete mutu soit sale mabe il faut condamner il faut justice à sala musala na e justice pesa na niveau bino bakonzi loka bino bosimbi ba institution mboka moi justice ala tabino ezate non ezala raté et là musu tonga to lobela surtout pour na justice na biso eza affaire ya terrain où tozo mona ezo créer ba problème ti le dossier wana bakunda yango ya lingwala terrain wana mutakufa kuna pour na terrain wana mais batongaka banda ko pembeni baloba ke no bakobuka mais moi babuka pe ezate parce que moi si il y a gouverneur ancien gouverneur à ville à Kinshasa azana be terrain ne wana banda ko botonga pembeni terrain wana ezalaka bongo te ezalaka moi ezalaka pena munene mais to comprenaka que non bon implication ya certaines alliés moko ya famille politique ya régime to les gars Kabila moi ba toucher bango ezate parce que baza toujours na institution na majorité tout ça to limbi pe ko ka musala slogan ba majorité wana na parlement okombe intouchable ezalaka te procureur mega ko soulever pour moko pona ko longola immunité ya ba parlementaire pour ba poursuivre bango na justice ezaki vraiment idée malam eza idée malam biso ngana za ko appuyer yango balongola bango ma immunité wana parce que so sali mabe faut balandela yo et là vous sala que non bato wana soka détourner mbongo to asali mabe moi balandela ezate parce que azana immunité parlementaire en tout cas bakonzi na biso bosunga biso bosunga biso vraiment botia mibeko ya malamu po mutu tout soki asali mabe justice est la taille affaire bukanga lonzo de atolobi mais toyeba peke mbongo oyo ezo circuler na Congo na minute pour na ko corrompre ba député là c'est bon les a bien pour na intérêt na bino mais to kosenga vraiment ministre de la justice vraiment asala musala na ye parce que Congo eza ya biso nyonso Congo ezali Congo ya batu moko te parce que boza na kati ya institution te il faut topesa cette image à Congo malamu Congo yo biso tout ko espérer et kende liboso to avancer est-ce que Togo le peu justice na kati ya ba école université bien sûr et ça va faire musu toujours l'an de la dernièrement sotali même au niveau de l'université il y a eu des problèmes je crois avec les DG à Beaux-Arts na ya ISC et surtout même la Beaux-Arts parce que je viens de là pour vivre en haut un certain moment bon mo rebimaki na niveau d'administration pour na réhabiliter ba toilette na ba bâtiment mususu mais le là mbongo wana il y a pas DG mon côté na ministre de l'enseignement supérieur a ébi dossier wana et ministère de la justice bakanga na bango miso bakanga miso parce que ils ont une famille politique ils ont une famille il y a plateforme moko les lots ils sont intouchables quelque part ils ont malamu te tout peut sa poids vraiment la justice na biso Congo ils ont biso tout bandeko balandi merci vraiment je crois la prochaine pour partager toujours ba thème malamu to lingamboka na biso ministre de la justice yonde vraiment mutu ozaka kapona intérêt à défendre des partis na ote mutu nyonso aza libanda mabe mutu nyonso aza libanda ya makambu tout oza ba anti-valeur en tout cas bosala musala na bino ba procureur ba magistrat ba OPJ ba tout basimbi ba institution ya justice
pour ça la mosala na bino eza malamu. En tout cas, merci beaucoup. Na sepeli vraiment ko partager na bino thème oyo. Na kosenga na bino bo continuer ko s'abonner, bo s'abonner makasi na chaîne na bino bolingaka mingi HD la Congolaise TV. Et na pesi mbote na grande dame, madame de madame Espérance et Bongo, vraiment mbote na au place aux ali. Madame vraiment mbote na oya mwana. Et sans oublier les cordons de tous les cordons, hein? Vraiment Joseph Corneille et Combo, vraiment mbote na vraiment yangwana, hein? Mais c'est Corneille vraiment mbote no yangwana vraiment merci vraiment cordon na biso de tous les temps. Et de ne pas oublier Dominique Moulumba Kankou, hein? Les caméramans de tous les temps, hein? Talara Yosa caméraman na biso de tous les temps. À ne pas oublier Serge Salisali, Énergie Lukunde et Papa Ndemba Nabiso de tous les temps et Madame Nabiso Gérisen, hein, Tobenga Madame Mbote Nayo. Et merci vraiment, vous s'abonner, vous continuez toujours vous s'abonner. Les amalam pour la navigation, vous continuez toujours à dénoncer, vous continuez toujours à faire ça. Pas vie Nabiso vis-à-vis Yamboka Nabiso parce que tout le monde Congo mingi. Congo est à Bissou, Congo est à Moutounios. Justice, ils ont pour elle, mon côté, justice, ils ont pour Moutounios. Quel que soit le niveau, il y a des institutions aux alliés, quelle que soit la responsabilité aux Anango, tout le monde Congo, pour te faire ça Congo, image à malam, qu'on a lobby. Merci et